Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga, na ele lesu liboso na bino, kobakisa kaka un de plus na ona ya kanango. Lelo ni nanga kina lobela bandeko nangai, lelo na olobela likambo yo, leka na yo na nzela na Damas, retrouve ton chemin, zuwa nzela o ezali ya yo ya lobiko na yo. Ndeko nanga lolenge nini yo koleka na nzela na yo, lolenge nini yo koyebe te nazali na nzela na nga po ete nga nazwa lobiko. Mingi to kotambolaka, tokolekaka na banzela na biso te yango tokokutanaka na bapasi mpe minyoko mpe mikakatano. Ndeko na ngai yeba kososola ete oyo ezali nzela na ngai ya lobiko po ete na nzela na yo ya lobiko ndeko na nga okokutana na oyo babengi mobikisi lolenge totali ndeko na biso Paul akutanaki na Yesu Masiya na nzela na Damas. Nini na ngai koloba ndeko na nga soki toke na makomi na Nzambe, makomi na Nzambe eza koloba na biso nini? Toke na Actes des Apôtres verset 9 de 1 à 22, natangi na kombo na Yesu. Comme il était en chemin et qu'il s'approcha de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il attendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Soki toke na makomi na Nzambe ndeko na ngai lolenge na lobi, otangi yango de verset de 1 à 22 okososola. Nini Yesu Masiya alingi atalisa biso? Nini ekutanaki na Paul? Lobiko na Paul ekutaki wapi? Po Paul alongwa pharisien, Paul akoma chrétien. Soki toke na makomi na Nzambe, bomo ya Paul ezalaki nini? Bomo ya Paul d'abord soki na sosoli na ndenge Paul azalaki moto ayebaki gloire na Nzambe. D'abord azali moto ya botami en tant que romain juif. Azali moto ya tangaki makomi, ayebi liloba na Nzambe, ayebaki balwa Moïse. Paul azalaki actif na makambo ya bonzambe. Paul azalaki mutu moko teke aza assassin. Paul azalaki actif na makambo ya Nzambe. Paul azalaki moto abande kotosa balwa Moïse. Paul azalaki moto aza kotambola selo balwa Moïse. Bafarisien mpo na bango Christ, Jésus Christ azalaki Christ ete. Mpo na bafarisien Yesu Masiya azalaki o bango babande kozela te. Mpo na bango Yesu Masiya azalaki lolenge mutu prophète, mutu moko bande kozela na stati kaka ba Moïse ya ba Esaïe. Alors lolenge akome komibenga Christ ezalaki problème munene na bana. Alors Paul pona Saul pona ye atelemaki siko pona kobanda kopersekitaka ba o nyonso ba pharisien, ba o nyonso ba sacrificateur, ba kobongisa, ba o nyonso ba koloba ete nani aza kotanga kombo ya Christ, koloba Jésus Christ aza Seigneur, moto wana nyonso azalaka condamné. Tino na mukwa lelo ndeko na nga eza na bamboko soko otangi kombo na Yesu oza na problème sérieux. Kino lelo eza na bisika ndeko na nga biso tozwa ba grâce, tokobelela Yesu okoko telema po bimi na balabala otatoli Yesu aza Nzambe, okomona mutu aye kotungisa yo te, bapart ba o baza na molili nde bakoya kobundisa yo. Ndeko na nga yeba ke eza na mokolo tanke yo oza kosala yango na nzela bonzambe, tanke ozotamba na kati na kobanga Nzambe, tango ozali lolenge Damas, tango oza lolenge moto oza na kati na Damas, yeba ke Nzambe akokutana na ba Saul ya bomoi na yo. Yebe te Yesu Masiya akokutana na bango na tango bakokota kaka na nzela na yo. Yo moto ozali Damas, bakoti na nzela no, yeba ke bakoti na nzela lobiko na bango. Ndeko na nga yana bandeko mususu Nzambe atia bango na mokili oyo bazala ba délivrance ya bato misusu. Tango aye kokombattre yo aeshue na esika bongwani yo na ye bomoni nkembo na Nzambe. Alors balobi Paul azalaki nani? Paul azalaki oyo abandeka kopersekite o nyonso kokonfese Yesu Masiya, akokanga ba o nyonso banaki kokonfese kombo na Yesu Masiya. Mpe Etienne azalaki parmi soki bao batangi soko otangi makomi, Etienne azalaki moto ya liboso na ba premier chrétien oyo Paul aparticipaki mpona kokaboma bango. Alors Paul mpona Saul na tango wana azalaki Saul, Yesu Masiya moto alobaki a partir de jour komi Paul. Donc tango wana aza kobenga na kombo ya Saul azalaki pharisien, moto benga boza ba pharisien. Bozo kwesa ba loi ya makasi likolo obino moko boza kokwa kosala te. Alors Yesu Masiya ayaki koloba naye kolongola te, naye kobakisa te, mais naye kopesa vérité. Yango tobengaka Yesu Masiya azali vérité na ba loi ya Moïse, na ba loi nyonso. Lelo bandeko na nga tokomona yango na bomoi na biso.
ezali na balwa eza kokondane libota na bana nzambe eya na rapport na bonzambe te. eya na balwa eza koetufe bana na nzambe eza na rapport na bonzambe te. eza na balwa esili kotelema oyo ezali komema bana na nzambe na molili me eza na relation na bonzambe te. Yesu Masiya alobaki naye kolongola te naye kobakisa te me naye koeclaircir. ndeko na ngai Yesu Masiya aza na posa bato bakoeclaircir bana na ye balongwa na aveuglement, balongwa na molili, balongwa na kufa. Paul alobi te akepa basacrificateur bapesa ye lettre akende na mboka ya Damas. Akende na ville na Damas po balobi kuna gloire na nzambe eza kokita, kuna bonzambe eza komonisama, kuna baapôtre bazosala mosala parce que na Jérusalem asile konéantir. Alobi lelo nazokende na mboka Damas. Paul atelemaki azwaki mpe lettre wana abongama aza kokende. ndeko na nga na koyebisa yo tango banguna batelemaka baza kokana biso, tango banguna batelemaka mpona koloba kuna moto na nzambe eza kopela. ndeko na nga tango tosanganaka na mangomba, tango tosanganaka na kati na bonzambe, tango yo oza kotambola oza koevolue na vi na yo, ozalaki moto na pasi, lobi kuna okomi moto na mosala, okomi kosala, okomi obali oboti, okomi epani. ndeko na ngai yeba eza na basaulu batelemi, eza na basaulu batemba baza koya kodétruire, eza na basaulu balobi te yo kokokende bongo te, eya na basaulu balobi nani abimisi ye na kati na bakondamnation. biso toyebaki Damas ezali mboka na biso, biso toyebaki Damas eza mboko biso tosili kokondane, biso toyebiki Damas etambolaka na balwa na biso. nani aza kolongola bango na balwa na biso? ndeko na ngai zala Damas, zala Damas esika banguna ta baza kobongama po baya kodétruire yo, Yesu akutana na bango. Tango bate po baya koboma yo, Yesu akutana na bango. ndeko na nga Paul akutanaki na Yesu Masiya. wana aza kokende balobi nini? Lumière eye ezipi ye. ndeko na nga yo kokozala yaona babana na nzambe tobangaka te. bana na nzambe toza toujours na espoir. zala bana na nzambe toza toujours na espoir, mais espoir na biso ezala vraiment ke toyebi ke tokotambola na kati na honnêteté, tokotambola na kati na crainte de l'éternel, tokotambola na kati na connaissance, tokotambola na koyeba ete lelo ata molimo na nga ekei nazokende kokutana oyo akelaka nga. ndeko na nga totika bisambela oyo tondimela Yesu na bambebo mpo mokili ebetela nga maboko, mokili ekumisa nga, me na misala na ngai gloire na nzambe ezali te, na lolenge na nga bonzambe ezali te. ndeko na nga Yesu Masiya atalaka nzoto yo te. nakoki kosala sambla koyaka koedifiaka bino, nakoki kosala sambla koya kotalisa bino liloba na nzambe, nakoki kosala sambla me nalobaka butu moi ezali na oyo asondaka lequel rein des hommes. ayebi ke na ngongo oyo nyonso eza kosala ngai. alors Damas ezalaki vilo gloire na nzambe, basalela ya nzambe ya solo bazalaki, bato baki kotambola na nzambe, bato baki kotambola na crainte de Dieu. alors Yesu Masiya kokai kotika banéantir bango te. Yesu Masiya permetaki yango te, abi non na Jérusalem peut-être bawana na basosolaki bonzambe na nga te, mais na Damas okokota te. kokota no na kati na Damas eza po okende kopesa bomoi, eza po ete okende kokonfirme liloba na ngai. Yesu Masiya akutanaki na Paul. alobi Paul oza koboma nga mpo na nini? Paul atunaki Seigneur qui es-tu? oza nani? Saul na ndenge ayebaki parole de Dieu, Saul azalaki actif na kati na mosala nzambe. Saul asosola abande koyeba balwa Moïse, mazotuna yo oza nani po ayebaki Kriste te. Saul azalaki aveugle ya makambo ya nzambe, lolenge ezali ya koloba baza na miso bakomona te, bana matoi bakoyoka te, bana monoko baoka koloba te. Paul azalaki pharisien, azalaki aveugle na makambo na bonzambe, me ayebaki balwa Moïse, ayebaki nzambe, me ayebaki Yesu Masiya te. ndeko na nga toko kotelema tokendaka baeglize tosambelaka tosaka toana biso bareligie, me toyebi Yesu te. ndeko na nga mutu moko te akutana na Yesu Masiya azala lolenge azali. Paul atuni oza nani? Yesu abi oza naza Yesu Masiya oza koboma.
esika nini Yesu Paul abomaka Yesu. Ndeko na nga tika bato nyonso yebi kotambolaka na bonzambe me batelemi baza kodetu baza kobundisa te babundisaka Yesu. Yango mona makamso mitunaka ozomisosola te me eza na moto azobundela yo. Ndeko na nga esenge to retrouver ba chemin na biso. Na Paul kokoya koi atelemaka okende ko persécuter peuple de Dieu. Mais lolenge ba o bazaki na Damas bazalaki ya Nzambe, Nzambe apermetaki yango te. Paul akoyaki. Ndeko nanga tika banguna na biso bakweya na loba butumwe babongwana. Ba confesser ba témoigner gloire à Nzambe. Esengo na Nzambe biso nyonso tobika. Esengo na Yesu Masiya lobi na yaki pona ba captif. Na yaki pona ba condamné, na yaki pona ba aveugle, Yesu Masiya yaki pona bango. Ba o basili ko sosoro basili ko zalobiko, to luka pe bo bazana molili ba landa biso na mwinda. Ba landa biso na mwinda ndeko nanga. Paul akomaki dole babi avandaki na mabele. Ndeko nanga na koyebisa yo, okoko zala moto tambolaka. Oza ko retrouver nzela na yote. Lelo Nzamba permettre te okuta okoya na nzela Damas. Otleka na nzela o ezali ya lobiko na yo. Okende bisika ya ba promesse ya Nzambe. Esika Nzambe abongisela ondeko na ngai. Yeba ke bisika yo kweya. Bisika yo kweya ndeko na ngai leka otelema. Ndeko na ngai luka ba telemiso bisika yo kweya. Paul abando kende ko persécuter. Yoko kozala persécution ondeko na ngai oyebite. Oyebite yo persécutaka nani? Nani yo kondana? Nani oyo boma? Nani oyo telema olobaka muto oyo nga penza soki na nzela na nga naza kosilisa ye? Batu boni yo kondana na motema na yo. Batu boni yo tia na okanga na kati na motema na yo. Olobaka ye kutu se na kuta ezaka poison de na kopesa ye. Oza sol ndeko nanga. Na nzela na Damas osili koleka. Na mabele pa yo vandi luka ba telemisa yo. Place avandaki ekome koluka nani akotelemisa ye. Osatunaki Yesu Masiya oza nani? Alobaki ne je suis Jésus de Nazareth. Anga tangu tokweyaka toluka nani akotelemisaka biso. Eza na mutu moko ndeko nanga na mokili oyo tovandi atelemisaka mutu ezaka Yesu Masiya. Ndeko nanga Yesu Masiya nde atelemisaka. Ndeko nanga tango tokweyaka Yesu Masiya azaka na posa kotelemisa biso. Yesu Masiya azaka na posa to telema. Yesu Masiya azaka na posa to demere na mabe o toza kati na yango te. Posa na Yesu Masiya to bima na kati na mabe to ke na nzela na bomoi. Alo Paul atunaki Yesu Masiya. Olingi na sala nini? Pona Paul autaki na mboka na Jérusalem na lettre ba sacrificateur po ete akende ko persécuter bandimi o baza na Damas. Me Yesu atunda tango alobini ye atuni Yesu olingi siko na sala nini? Po yebaki auti bisika bapesi miboko kende ko détruire. Siko Yesu akutani na ye atuni na sala nini? Ndeko nanga mingi Yesu Masiya atunaka pe biso me toyokaka te. Ndeko nanga tango oza na likambo oza kokuluka kosala moza komona likambo wana eza kokende liboso te luko tuna Yesu olingi na sala nini? Tango ozoluka kosala likambo eza kosepanouir te eza koavanse te telema vandi bisiko vandi wana tuna Yesu olingi na sala nini? Sola tunaki olingi na sala nini? Yesu alobaki ne telema kende na ville pe bakoyebisa yo nini esengeli osala. Masiya atelemisaki ye me alobi kende sala oyo nyonso bakoyebisa yo osala. Yesu Masiya akotisaki Paul na nzela na Damas. Ndeko na ngai Yesu Masiya na posa akotisa biso na mboka na ye. Yesu Masiya aza na posa tolongwa na ka mabe tokota na ka malamu. Yesu Masiya posa na ye tovanda kaka na mabe te babaki nani akoti na ville ya Damas te na nzela. Ndeko na ngai yo oza wapi? Oza na maboko ba sacrificateur ozozela bato ya koboma. Toza na nzela ya Damas olingi okuta na Yesu Masiya to osili kobambana na mabele ozoyeba ndenge ya kotelema tuna Yesu Masiya olingi na sala nini? Nini olingi na sala? Yesu Masiya aza wana akoyebiso nini esengeli osala. Pe tango alobelaka biso ndeko nanga toyeba kotira attention. Ta Yesu alobelaka biso mingi alobela biso me tokomprenaka te. Paul ntaba alobi na ye
aluki atelema pola kokite ndeko nanga mingi ezalaka soki toza na kati na mabe tango tokweyaka na mabe tokomi koregrete likambo oyo mpo na nini asali boye ndeko nanga tokomaka na pasi ya kotelema tokoka susu kosala eloko te tokomaka trouble tozangaka kimia mesenge tozala mpe na bandeko na biso oyo balingaka biso mingi balobi bakompagnon ya Paul basimbaki ye batelemisaki ye lolenge bayokaki mongongo na Nzambe basalaki maloba na Nzambe bamemaki Paul tina mboka na Damas. Paul akendeki ye moko te. Paul akende so na volonté na ye te. Oyo bazalaki nende bakondizaki tina ville ya Damas. Ndeko na ngai mingi tokomona ngo mpe na bomoi na biso mingi tokomona ngo bandeko mingi okwei oza na kati na mabe bandeko bazoluka batelemisa yo bakoti so na nzela bomoi okomona yo oza kolinga te balobi Paul adiskitaki te Paul akome ko obéir Paul akome ko obéir mais aveugle ndeko nanga mingi soki tokuta na Yesu Masiya ndeko na ngai ya liboso Nzambe arevelaka biso ba état d'âme na biso ya liboso tango tokutanaka na Yesu Masiya mingi bonzambe tango elataka biso Yesu Masiya arevelaka biso ba état d'âme na biso ngai José nazali nani bomoi na ngai eza nini nini bomoi na ngai ezali Yesu Masiya akomisaki Saul na état d'âme na ye parce que Saul azalaki aveugle na molimo Paul abande komona te Paul azalaki aveugle ndeko nanga alo tango Yesu Masiya akutanaki na ye Paul état d'âme na ye ese manifestaki balobi bakende sala o bakoyebisa yo sala Paul akomaki na mboka Damas aveugle Paul akomaki na mboka Damas aoyeba bisika azali te Paul akomaki na mboka Damas azo comprendre eloko moko te esengelaki bato oyo baza na bonzambe baya bakoma epane mpo batalisa ye alors Paul na état d'âme na azalaki na yango me balobi azalaki religieux azalaki actif na makambo na Nzambe mais na molimo azalaki na Saint-Esprit te azalaki na connaissance ya Yesu Masiya te azalaki na Saint-Esprit te azalaki na présence ya Nzambe kati na ye te. Alors Paul pendant 3 jours ndeko na ngai makomi eza koloba na biso Yesu akufi pendant 3 jours na sekwi amati na mboka tata. Paul pendant 3 jours aveugle azolia tozomela te tant Paul azalaki aveugle ndeko na nga eza tango tokutanaka Yesu Masiya okomona Nzambe ozozwa ba révélation lelo nalotaki boye lelo namonaki boye lelo balobeli nga boye lelo naloti naza boye ndeko na nga Nzambe aza korevele ba état d'âme na yo Nzambe aza korevele olenge oza kofonctionner Nzambe aza kolakisa yo bamabe ezalaki tout autour na yo. Alors Paul na kati na aveuglement aze na kati na molili Nzambe aza kotalisa ye na kati na molili wana Paul azwaki enseignement Paul azwaki enseignement pendant 3 jours po balobi nini 3 jours azolia te azomela te Paul azalaki mokufi na molimo Paul azalaki mokufi esengelaki baya kosekwisa ye abotama moto ya sika azala moto ya sika mpe na kosekwa Paul lolenge Yesu Masiya kitaki kati na bakufi azwi clé ya bomoi ambati na yango lelo tozwa autorité likolo na bakufi mpo bapesa biso pouvoir wana Paul akitaki Yesu ake korevele ye pendant 3 jours aza na kati na aveuglement Yesu atalisi ye mabe aenseigné ye afungoli connaissance amonisi ye balobi tango baki kobondela mpo na Paul baekai ekweyaki Paul amonaki ndeko na nga luka baekai ya bomoi nekweya luka baekai ya misu na ekweya omona eloko ekondana yo omona eloko ya avegla yo omona eloko ebungisa yo omona eloko eza komemona kati na pasi etinda yo bomaka yo etinda oyinaka yo tindaka osalaka mabe ozoyeba te koza mabe osala mabe parce koza aveugle bakotindo na kati ya mabe oza koyeba te parce koza aveugle oza manipule jour et nuit parce koza aveugle ndeko nanga
balobi eloko moko teza mabe na bomoi na biso soki oza aveugle. Aveugle ndeko na nga eza eloko ya mabe. Po moto aza aveugle ndeko na nga adepandaka toujours. Ayebaka eloko akosala te. Aza toujours conduit na bato. Aza toujours manipulé na bato. Aza toujours moto oyo o bakosala nde pe akosala. Po azomona te. Me balobi Paul tant ba prier po na ye. Paul mise efungwamaki. Paul aliaki. Azwi makasi. Bato te lobi ake kotelema bandi ko prêcher parole de Dieu. Tango akubandi ko prêcher Christ. Et pas nini apprenaki Christ. Et pas nini ayeba que Jésus-Christ est Seigneur. Et pas nini comprenait que c'est le Fils de Dieu. Pendant 3 jours. Balobi nini. Balobi nini. Paul aliaki. Tango ba ekaye kwe amoni gloire na Nzambe. Amoni bato bande yoko ba persécuté. Amoni ke bangonde baza na kati na nzela bomoi. Amoni bato esengela kaya ko détruire. Bangonde baza vraiment na re. Bangonde bana bonzambe a solo. Amona ki so ba pharisien te. Akoma ki contre ba pharisien. A comprena ki ete nazaki na kati na kufa na komisi konzela na bomoi. Paul aliaki maloba na Nzambe. Paul atondisamaki na maloba na Nzambe. Paul atondisamaki na connaissance. Za kotaisa biso l'homme mutu akobika kaka na bilia teme na liloba na Nzambe. Tanto liaka makomi na Nzambe. Tanto liaka ndeko na ngai ekomaka doux comme miel. Alors Paul aliaki. Alie balobi azwi makasi. Na makasi ya zwaki. Paul atelemaki. Nesika ya ko persécuter. Nesika boma. Nesika détruire. Abandi ko témoigner gloire na Yesu. Abandi ko confesser gloire na Yesu Masiya. Abandi ko témoigner puissance. Même ba obazaki na kati ba ibaki sango na ye. Na Jésus me ye mutu abomaka. Ye nde penza ndenge totembo ye mutu ndeko nanga tika bombo ine kamwisa bo ba yebi yo te. Tika bombo ine kamwisa na bo ba kalifiaka yo mabe. Tika bombo ine kamwisa ba oba lobaka ye tozo yeba te soki bombo ine za lolenge nini. Abandi kote avec puissance autorité. Pona nini? Azalaki déjà délivré. Ndeko na ngai to luka tozala ba Paul. Paul azwaki délivrance oyo Yesu Masiya apesaki ye. Ndeko na nga Paul lelo se tozi na ba apôtre nyonso oyo akoma makomi na Nzambe lolenga Paul azali te. Ndeko na nga tika Yesu Masiya lesa yo. Yesu Masiya atondisa yo. Ndeko na nga okozanga maloba ko témoigner liboso na bana Nzambe te. Saul akomaki Paul. Bato bayebaki mobomi. Bayebaki moto mabe. Bayebaki moto na mbindo. Bayebaki moto na bosoto. Bayebaki moto na masumu. De bisika ya komi bino nyonso bozaba. Surtout so boza la parole de Dieu. Mais akomaki moto abande ko témoigner gloire na Nzambe. Ndeko na ngai na nyonso na kokai koloba pe kotalisa. Tango toza kotambola na bomoi na biso. Ya solo mokili ko qualifio na mabe nyonso. Ya solo mokili ko talise te ye pa ine loko moko malongeza te. Ya solo ye tozo zela kaka to yebi te. Soko komi bisika batu nyonso bakimaka yo. Soko za bisika batu nyonso peut-être elobeli na yo. Eza persécution na yo. O persécutaka baninga. Peut-être lolenge comportement na yo. Ezali persécution za ko persécuter baninga. Peut-être lolenge yo ozmakamuno za ko sala. Peut-être angondo za ko persécuter. Ndeko nanga ndenge totambola kaboyi to lukaka ba mabe na biso po ete to kangola makati na yango. Sola ayebaki ete ndenge aza kotambola ayebaki ete bomoi na ye azali vraiment pharisien solo. Po ba pharisien Yesu Masiya toza lolenga ba pharisien te. Ba o baza koluka baza ba tombeau branchi. De batu oyo libanda baza kolakisa ete bana bonzambe me kati na bango ba bata kokufa. Alors Paul azaki parmi batu ya bongo. Bato to kotambola lelo ndeko na ngai ona okolobaka butu moi. Bakomi na Nzambe ekomi nango partout. Mais tozali ba pharisien ou bien tozali ba chrétien à Damas. Ndeko na nga tozali ba pharisien ou bien tozali ba chrétien à Damas. Po Yesu Masiya ti atelemelaki Paul a persécuté bandimi ya Damas te po ebe ba kotambola kati na connaissance, ba kotambola na crainte ne ba kotambola kati na obéissance. Alors Paul ti atelemaki ndeko na nga
nzambe akutanaki na ye. Lelo biso tokokende na église nakoyaka na koedifiaka bino, tokomona basalela nzambe, tokomona mangomba, tokotala. Mais se totali bomoi na biso ndenge kotamba toali biso bafarisien, toali bafarisien ndeko na nga. Tokolinga mokili ebetela biso maboko, mokili ekumisa biso, mokili etombola biso. Mais soki Yesu Masiya ye, eske loso mokili etelemi ekomona Yesu Masiya kati na biso? Ndeko na nga, yo moto telema pona kokondane milimo ya baninga na misala butu, na misala molili. Yo moto telema kwa mvutaka bana baninga. Yo moto telema kobebisaka bana baninga. Yo moto telema kolesaka bana baninga biloko ya mabe. Yo moto telema koyoka bana baninga zuwa. Yo moto telema kosakrifiaka milimo ya bana baninga. Yesu Masiya aza na bomoi. Omoni bisika yo vanda wana, ozokoka kotelema te, oza kokontinue na kati na potopoto, na kati na mabe. Yeba Yesu Masiya na posa na yo. Yesu Masiya aza na posa na lutu na ye, olingi na sala nini? Peut-être ozali condamné na biloko simba, peut-être ozali condamné na banzelo tambola, peut-être ozali condamné na misala no ya mabe. Ozeba te lolenge kobima na kati. Ozeba te lolenge nino kokobima. Yesu Masiya, tuna Yesu Masiya, olingi na sala nini? Sola tuna kolingi na sala nini? Ndeko nanga tuna Yesu Masiya, nini olingi osala telemisa koti so na villa Damas, okele kozwa lobiko na yo. Ndeko nanga lonze villa Damas ezali Yesu Masiya. Oya pesaka bomoi, oya pesaka kimia, oya telemisa kwa lobaka lève-toi. Kende salo bakoluye biso sala. Ndeko nanga amataka nikulusu pamba te. Atika kembo na ye. Nalobaka mingi na lidi na kobeta gloire nzambe oyo. Soki ana bato balobaka nzambe azate nalobaka na adine. Pona nga nebi atika kembo na ye. Akita bundela nga telemisanga. Ndeko na ngai. Na tango atelemisaka. Peut-être nga pe nazaki na nga Paul. Potangoatelemisinga na telemaka. Eske na kendaka na villa Damas. To na balukaka na zongi na nga na Jerusalem. Tango Yesu Masiya telemisaka biso ndeko na nga. Nzela nini? Tokendaka Damas ou bien tozongaka na biso na Jerusalem. Po na Jerusalem kuna nde azwaki lettre ya basacrificateur po akende kopersekite bato na Damas. Ndeko na nga tango totelemaka. Totelemaka lolenge nini? Nazongi na nga na mabe, to na kota na nga na nzela bola ya na nzela lobiko. Damas ezaki nzela lobiko pona Paul. Tango tokutanaka pe na Yesu Masiya ndeko na ngai. Tango Yesu Masiya akutanaka na biso, ovandi ososobi te na otambola mabe. Ndeko na nga, mutu moko ta koyebisa nga te conscience ne reprochaki eloko moko te. Mutu moko te aza koloba na nga te ke a regretaki eloko moko te na bomoi na ye. Ndeko na nga, ezali ko interpeller yo présence nzamba, molimo na nzamba aza ko benga yo, aza ko asili ko bamba, aza ko talisa yo. Metan Yesu Masiya lobaka lève-toi, simbi yo. Na kati na aveuglement na yo. Ozonga kanona Damas oyebisi ba conducteur na okendo to zonga na biso epai to uti, to olanda ko mungonga nzambe lobi bima na mabe kende na nzela na bomoi. Okoko gêner, okoko prier, okoko ka ba prédication ndenge tondi na ba YouTube etondi na ba Facebook. Okoko landa nyonso ndeko nanga, metake nano sosolite ke sengeli na bima na longwa na bima na Jerusalem. Nazonga na Jerusalem te, mena kota na Damas. Ndeko na nga oza ya kovanda. Oza ya kovanda ndeko na ngai. Posa na Yesu Masiya yo na nga tobika. Posa na Yesu Masiya yo na nga tosikolama. Posa na Yesu Masiya tozwa bomoi. Paul azongaki na Jerusalem te, mais Paul a continuaki nzela Damas. Pe na nzela Damas Paul a témoignaki gloire na Yesu Masiya. O lelo tokotanga makomi, o lelo ba enseignement na ye e enseigner biso pe ba oyo ndeko nanga. Soki Yesu Masiya aza na posa abikisa libota na bana ye, akenda kolokota me muta liboma po apesa bomoi na boya ye. Paul persécuteur akomi serviteur de Dieu. Ndeko nanga ko se disqualifier te, koloba te na ba mabe na sala, na banzelonga na tambola, na nyosonga na sala, lolenge na détruisa, lolenge na mvuta, lolenge na iba, lolenge na boma, lolenge na zwa mobala batu, na iba na détruisa bana batu, lolenge osila komi condamné nde vanda. Yesu anaposa kotelemisa yo.
yo tune kaka olingi nasala nini. Yesu Masiya na posa kotelemiso ndeko na ngai, obima na mabe, olongwa na molili, olongwa na kufa, olongwa na Jerusalem, olongwa na kati na bafarisien, oza na kati na baapotre mpona kotémoigner gloire na Yesu Masiya. Ndeko na nga, yo mutoko kolanda nga, luka nzelano ya Damas. Luka nzelano ya Damas ndeko na ngai. Kovanda kaka na mabe te Yesu Masiya tuni olingi nasala azali wana pona yo. Yo tuna ye kaka. Yesu Masiya olingi nasala nini? Na nzela Damas yo sili kokota. Soko zana na nzela Damas te ndeko na ngai ezali mawa pe pasi. Me luka siko nzelano ya Damas, okutana na mobikisi, okutana oya kotelemisa yo, oya koyebiso nini esengeli osala, oya kokweyisa bekai, oya koliesa o liloba na bomoi, oya kotondisa alobi liloba na epesaka bomoi, oya kotinde te bomoi na ezwa lobiko. Ndeko na nga nakoki koloba mingi, me eloko nakoki koloba nole na pokwa lelo ndeko na nga, luka nzelano ya Damas. Luka nzelano ya Damas, luka nzelano ya Damas. Kuna epai yo kozela lobiko, esiko kokuta na Yesu Masiya, esiko kotatola bomoi. Okoko luka nzelano ya Damas ndenge nini ndeko na ngai, na kobanga Nzambe, na kotosa eloba na Nzambe, na kotambwa na sagesse ya Nzambe, na kotambwa na intelligence ya Nzambe, na kotika mabe, oyebi ke eloko nasalaka eza mabe, tika ndeko na nga. Lolenge na komitambwisa eza dina na Nzambe te, tika ndeko na nga. Lolenge naza kozala na baninga na ngeza malamu te. Lolenge bomoi na ngeza ko glorifier na ngo Nzambe te, tika ndeko na nga. Lelo tokomona naza consciente ke na otambola mabe, ke devant Dieu na ana mabe, liboso na Nzambe na adine te. Mengana nazokota ba jeune, na okota ba retraite, nazokota makambo ya mabe. Ndeko na nga, eske to misosolaka bolimbisa ndeko na nga moko na vandaka na mitunaka, eske nga mutu na comprendre la parole de Dieu ou bien nga mutu naza na kati na ignorance. Okomona mutu azane na kindumba na ye, akobima na mibale ya bato, me ye wana na kati na bonzambe pe na service de Dieu. Okomona mutu na kati na bato ya miyibi aza na kati, na kati bato ya bamafia aza na kati, me ye wana na kati na makambi na Nzambe. Yango Yesu Masiya ndeko na nga na sose lolenge so alobaki, mingi bakoloba ya ngai yanga me Yesu akoloba ayebi bango te. Ndeko na nga koluka te oza na nombre bato Yesu akoloba ayebi biso te. Kolunga te ozala kuna ndeko na ngai. Paul akutanaki na Yesu na nzela Damas. Luka nzelano ya Damas ndeko na ngai. Ozwa lobiko na yo. Ozwa lobiko na yo. Ti Paul bakataki mutu, lelo biso boto ko témoigner gloire na Nzambe na nzela na Paul. Ti kete bato bakoya sima no ndeko na nga. Bato bakoluka te bana na yo, bakoko na yo, bandeko na yo, ba témoigner Nzambe na sima no ndeko na ngai. Lelo Paul to ko témoigner bo Nzambe kaka na nzela na ye. Ndeko na nga atozalaki mbindo, atozalaki mabe, ata muto telemi. Ndeko na nga soki osimbi kaka ba pharisien, yeba osimbi kufa. Ba pharisien ekozala bomengo na yo, ekokoza ba mondo kota, ekoza misala no salaka, ekoza ba mabeno esimba yo ndeko na nga. Longwa na kati na yango, longwa na kati na yango ndeko na ngai. Yeba Nzambe ana posa na yo, Yesu Masiya ana posa na yo, posa na Yesu Masiya yo na nga tobika. Posa na Yesu Masiya yo na nga baekaye ekweya, tomona gloire na ye, tomona kembo na ye, tomona bopeto na ye, tomona grandeur na ye. Ndeko na nga eloko Yesu Masiya aza koluka kati na biso. Ndeko na nga eloko na kosenga, toza lolenge ba chrétien Damas. Po Yesu Masiya akutanaka tout le temps na bao baza ba persécuteur na biso. Totamba lolenga ba chrétien Damas. Epai bazali gloire na Nzambe. Ta banguna baza koluka ba telema baya koya konéantir biso. Na nzela musala na yo, na nzela libota na yo, na libala na yo, na misala na yo, na nyosa bomo Yesu Masiya akutanaka na bango. Ne epai baya ko persécuter, yondo obondela pona bango. Yondo zala témoignage ba témoigner te en tout cas. Ana Nzambe solo. Ta okutena ndeko no, ye penza bo Nzambe, ndeko nanga, ozali deja Damas, na kati ya ndeko na biso. Asili ko mona gloire na Nzambe, ndeko nanga luka, ba benga yo, o penza ya Nzambe. Luka batu ba témoigner, ete o penza ya Yesu Masiya. Ndeko nanga, yo mutoko yoka, ko garde ango te.
tike te bakopartage mpe na bandeko na nga. Peut-être connaissance oyo oyebi yango me ya na ndeko na nga moko ayebi yango te. Ndeko na nga tike te lokumu na nzambe mokokisi na bilaka nzambo apesaka bomoi mpe lobiko. Nzambo azali solution bomoi na biso ayeba kopesa kimia na bao nyonso bakozwa grâce ya kolanda video oyo. Ya solo bandeko na ngai esenge toluka toza bandimi ya Damas, tozala bandimi ya Jérusalem. Merci beaucoup mes frères et sœurs na bolingo nzambe ya solo. Oyo na ngai na partage na bino na poko lelo yango na bandeko na ngai tike te nzambe alola ayeba kobakisa lisusu connaissance et intelligence na moko na ngai ki na partage na bino nayebi ete solo tozali ba oyo tondimela Yesu Masiya mpe Yesu Masiya posa na esengeli biso tobika soki biso tozwa lobiko posa na biso mpe bandeko na biso babika ya solo baapotre badutaki na Paul mais lolenge Yesu Masiya asili kose revele kati na bango ke ye mpe azali ya biso ye mpe asili kosikola basi kokutana Yesu Masiya lolenge biso tokutana na ye mpe Yesu Masiya na akangoli asikoli oyo azalaki mobomi na biso lelo aza kati na biso mpe ntango Paul atelemaki ateyaki avec autorité puissance. Tike te ndeko na ngai yo moto ozalaki na kati na mabunga yo moto ozali na kati na molili Yesu Masiya akweyisa baikai Yesu Masiya leso liloba Yesu Masiya apeso makasi otelema otémoigne ezali gloire na nzambe tike te nzambe na lola apambola bino moke na ngai na partage na bino na pokwa lelo bandeko na ngai yango wana nzambo apesaka bomoi mpe kimia azala na bino le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que nous confessons, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon créateur ayeba kopambola moko na moko tikete libondelo ndeko na ngai ekangola yo na kati na pasi nyonso libondelo lilobo nzambe etalisa yo anko epese su connaissance et intelligence nzambo akangolaka nzambo abikisaka nzambo arevelaka akende korevele yo ata na se ya bandoto ata na se na barevelation ata na kati na parole ata na kati na baninga atalisa yo mabe na yo obima na kati na yango po ete pesa yo bomoi ndeko na ngai nzambe aza juste alobi moko te akutana na ye atika lolenge azali Yesu Masiya so akutani na yo amemi bomoi mpe lobiko tike te Yesu Masiya oyo akutanaki na Paul akutana na yo ndeko na ngai yo moto ozwi grâce akolanda video oyo akutana na yo ainterpele yo ataliso mabe na yo yo tuna ye olingi nasala nini ye ayebiso nini okosala na kati na barevelation na kati na bandoto na kati na parole de Dieu pe na kati na baenseignement po oyeba nini okosala po etobima na kati na kufa tike te bo bazali bandimi ya Damas bon demeurer toujours fidèle Dieu est fidèle Dieu est fidèle atelemaka bundelaka boya ye po ete azali nzambe ye alobi akotika biso te molimo santo aza na mpona koveye butu moi tike te nzambe na lola pambola bino mokeli na likolo na se mokokisi na bilaka mopesi bomoi lobiko likolo evande mabele nyatele nabengake mobundi molongi aeshuaka te soki atelemaka avec puissance autorité le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup.